Nadana sengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musalo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala to kuga na mai Oui, madame na tindika télévision topé sibino bambote bisika bozam na bandako musa les autres sama vraiment kitoko na tindika télévision émission absolument mukolo lelo vraiment ebandi tozo ko mingi na ba actualité po ya koloba ezebele tomoni ba ndeko kuna ensemble pour visande bazoni ka ko livrer vraiment ndeko Mike Mukeba ina ba proposition pe na ba déclaration na ya sala qui vis-à-vis du gouverneur de la ville Jean-Tini Gobila oyo lelo za ko mema doso ya leta ya mboka tso akile kana kusamba tomona ki pe le lengi chef de l'état qui enda ki ba dekupenda basenga ki akitala mboka akele kuna président na province na est kuna na Goma akitaki na kukende nyasa pe na esengo tomona ki ndenga tambola ki le lengi pe azosala misala leka ki kisina ba bombe tomona misala ndezo sama en tout cas to pesi vraiment longo ya ba des chapeaux notre président Fati Beton vous savez que des vraiment na papa Mao vraiment todo simple ba question d'actualité todo le belani ezo le kalamboka na biso discours pe ya mwana mboka na ba deko ya INC tomona ki bi kambale kuna o va secrétaire général ya UNC aouta ikoza pe ministre pe na kati toujours ya nyasa kazala ke mais tokolo bela vraiment pourquoi va qu'il kanisi ya kolongola baninga vraiment na ba poste na bango na place bazali ba o bazaba ministre ya INC tokolo bela vraiment kana papa Mao wana la plus bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Papa santé madame. Oui santé ça vient ça fait longtemps hein. Vraiment je suis là. Mikonayo. Oui ça va merci. Parti ça pour évoluer bonne partie des fesses bande fonyon non parti ça bien qui m'a écouté ndenge na lobaki une fois na lobaki qui m'a ezali ba nyos baza calme autre la direction moko et tozo kande mokonza mboka et puis total la ndenge ni ko bongisa pour que en 2023 tozo majorité na parlement et tozo lokana nyos wana pour que population andi mabiso pe ACP anabiso yango wana place d'être okende yango zomona président azotambola mais batu pe batikali kaka kolobaka pamba bon toyebi ke nzete eza na nzete amanga oyo eteli na se tomona mabanga ezalaka ebele babwaka pe libanga na kote kuna makambo eza bien yango mona bato azoloba pamba mais biso idps toza na biso bien toza na conflit na mutu te malgré moi ba nungu bozo ba mingi bande ko pena baza ko déclarer pour la CG Kabuya comme si parti de tambola bien te to zo mona pena na ba biso ba journaliste to za pena libanda de tambola ba ba mes attentes ça ba de communauté bon na place wana na peso raison na boyeke ce que za secrétaire général te aux autorités à parti te aux libanda non aux na C aux tala esa ile muto olwa ke non et tambola te aux mona alors ba on peut passer la kati baza ba konzi bazo mona ke ezotambola malamu mais poto zo réponse malamu il faut ba o baza la kati so ba bimi mokolo bima ya za secrétaire général te aza mo koza parti te akomona ndenge ni parti etambola ki na ndenge ezotambola ozomona siko ba o pe libanda so ba koti ba komona ke non batambusaki ou batambusaki malamu te yepe il faut ça la nini ba be yango eza loi ya nature eza loi ya bon ya mokende ndenge asamba ya sala mutu pandi make ngana sali malamu te eza pasi ye moko fu bato musuba yebisa yeke eza malamu te mais yango na bible elobi ke ngana za chrétien na bible elobi ke ye moko mona nzamba lobaki bazoloba nini pona ngai bazoloba nini ndenge bozoyoka est-ce que bazoloba nini pona ngai donc na recommander bakonzi batunaka bato pe nazosala ndenge nini makambo eza ndenge nini est-ce que bazosepela est-ce que eza bien
comme ça epesa résultat moko ya kitoko mpona bato nyonso ke bakumisaka sinon bakoya kobeta maboko bamaka ngungi kitoko te quand même non. Ok, merci Papa Mao tosembola mpenza baagression d'actualité oyo omoni mpenza na APK kuna lolenge Mokebai mpenza bandeko na ye badepute baza kolivre ye liboso ya justice na vis-à-vis ya badéclaration asalaki aconvokaki ndeko gouverneur de la ville mwana mboka Jacqueline Ngomila akende kolakisa aprouve bango misala ezosalama ndenge na ville ya Kinshasa kini salite alobi na biso kini bopetwa me tozomona bopetwa yango lolenge oza kosalama te badepute na mokolo alobi basalaki déclaration basali discours oyo batangi oyo ezokende mpenza na kokangisa mpena mwana mboka Argentine kokangisa mpena mwana mboka Mai Mokebai mpe na nsima wana Godin Mpoyo aza kolivre mboka pene etambolaka na lolenge nini. Bon omoni assemblée provinciale à Kinshasa eza terrain politique eza église te eza asbel te na place politique ezali il faut koyeba koloba soki ozoloba fo otepe niveau ya mapapu na yo ezali basala na biso soki eza molai te kokende te mbango koloba makambo ya makasi mpo ye aza na pouvoir aza na makambo ebele ozomona sikoyo aza na baprocédure ebele e aza na nyonso eza na pouvoir na ye bien que tous les députés nationaux, mais en tout cas, Koloba, dans le terrain politique, il faut tous préparer et il faut se préparer. Ce qui est de retour dans le pays Ezalaka. C'est comme ça que Mokebai, mécaniser bien. Azana volonté wana ya bongisa. Azana volonté wana ya sala ke moninga sala. Ya relaxer que nous osala malamu te, c'est bien bon, mais azana terrain politique. Nyonso tout est possible. Oui. C'est-à-dire que la politique, avant la vérité, encadrer yango bien, faire les paramètres, nyonso. Kokisa yango. Cela peine à camarade na député, convaincre bako pas soutenir yo, beaucoup de majorité parce que dans l'ensemble, c'est la majorité qui compte. Ceux qui ont maîtrisé la majorité à la député, à tel qu'un soit de malamu, bako quoi ça yo. C'est comme ça que l'idée est bonne, mais dans le terrain politique, en tout cas, Alinga s'est préparé et puis a préparé par collègue naïe pour que Makambo, Makanisa et Simba. Comment a préparé par collègue naïe, mais là, bon, il y a un bon, c'est ça la politique, non? La politique, tous les calculs, ils ont permis. Donc, on a critiqué, politiquement, il faut faire le calcul dans le contrecarré. Mais ce qu'on dit, il faut préparer nyonso na ozomona na ozomonate. Prépare-toi. Azana mbongo, azana gouverneur, azana pouvoir. Mais ce qu'on a reproché oyo, est-ce qu'il n'a kolonga? Tu vois ça non? Mais ce qu'on a reproché pour en français na yo pour les caboyer, attention. Ma procédure est belé et qu'on neutralise Moutou. C'est comme ça il faut tout ça attention pour que n'a pas prise en position, n'a pas accusation, na terrain politique, il faut voter la monnaie nous moi. Surtout que place des assemblées, il faut tenir compte de la majorité. Et surtout il faut que parmi bango, par corruptible, ébélé, malgré ma mécanisme malamu. Est-ce que yo moko okokoka? C'est comme ça que qui a des problèmes, des difficultés, et puis nous avons cela, ils ont simbaté et plus couteau, ils ont retourné contre eux. Azana nuit. Mais maintenant il faut soit kotika histoire ou le temps et c'est la makambo nango parce que moto zo lobela makambo zo critiquer zo reprocher soki azo kate c'est que à cause de la pris na piège na yé na musala na yé kaka un jour bon mona que no ba juger est allié ngana lobela ki ya joli nga conflit ozo parce que mais ça qui cadre abongisa musala mais azo comprendre na ndenge mususu na ndenge moko boye donc et ko kanga yi moko et puis on peut faire raison et la rosala kuna na prison ou soit et la rosala na ndenge qui fonction et l'omwe. Mais en tout cas, la télé politique, on sait qu'elle a se préparé, puis à préparer Baninga pour qu'elle affronter un grand calibre. Tu comprends, hein? Mouto a Zama comme bébé, Mouto a équipé moi quelque chose. Donc c'est comme ça qu'il faut aimer la Makamouana et Zongilaï. Ok, merci. Papa Mao, toujours combat toujours actualité na biso to mona chef de l'État denga ki na Goma, afala ki tourner à Tambola ki penza, bande ko ya est penza ba ki penza la bosenga na malgré le baki que faut pas bon c'est encore quoi qui t'a kitoko chef de l'État na penza message wana comme la qui est vraiment na esengo nyonso ki na est
tomonaki atamboli me bandeko ya eside kuna na ngambo ya lamuka balobi ete nzela lekaki kaka yango wana mpe nzela azongeli bebe ka oyo ya premier ministre amemaki kaka bebe oyo ye mpe akendaki komema balandeli ye mpenza lolenge atambolaki babi azotanga meme kokota ntina bavillage ya kati asuki kaka likolo fale asala neti nini. Bon omoni mama batu Congo mobima bakolinga président te mais majorité bakolinga ye batu mokie bakoboya ye mais parmi batu baboyaka président surtout Fati bamilongolaka bakotaka na kaya kolinga ye suka na suka bakotikala moto moko obe batu mibale ozomona sikoyo ya mpona nini bayebaka ye te bayebi ye te mais bakoyeba yeba tu vois ça non bamonaka ye kaka mais bayebi moto te mais au fur et à mesure azosala une année 2 ans efele na ye elobeli na ye réalisation na ye ezoconvaincre bato oyo nyonso bazalaki na kai na ye te bazali koya se koya korejoindre ye na makambo ndenge asalaki voyage na este bato balobaki yango mingi na ndenge bana basiégeaki na mairie akoya to akoya te azokima azobanga tout ça mais bayebi ye te bayebi président ya république te bayebi Félix te président ya république bayebi ye te Tshisekedi. Et d'ailleurs, c'est dans le sang à Banganaye te motu, mais à respecter ande batu. À Banganaye batu te, à respecter ande batu. À Banganaye nzambe, à respecter ande batu. On se dit que il y a un moment que ataba attaquer basali makamebele, na respect aux nango, à cela ka côté. Mais à Banganaye nzambe, à respecter ande batu. Il y a un moment que na temps convenu. Akei pe bayambi ye bamoni ndenge population eyambi papa yango na lobaka mingi ke mwana soki bamemi yo na bapeka kolekisa papa ebale te azomema yo totraverse pont totraverse ebale mamemi yo na mapeka kolobela papa te ke papa tala ebale te po papa ayebi ke nzela elomema yo ebale eza liboso yo ndenge nozoyoka papa koyebisa eba non ezalaka te. C'est pour dire que nous sommes qui na est papa il a fallu amener ma solution amener maintenant une solution avant akende pour bali aller la kate mobali là moto a pesa la solution pas ces alliés akende kaka ko soulager bato ko continuer non mais ce qu'il faut ça la nini solution la solution est mon ami réponse est mon ami yango a monique akei par preuve papa de ces basali succès qui met côté presque déjà 85% toi qui est dans 90 babongisi banzela mama azobongisa bapon bakamebele azokota ntina nani ngai en tant que moto ya IDPS en tant que combattant ya IDPS en tant que combattant ya IDPS baloba na bango mais biso tokende biso totambola biso tosala bango balobaka na bango mpona 2023 toyebi ke bango mpe kaka bakolobaka no tozalaki boye il faut tout oyo bakoaffiche na bureau de vote par bureau de bakoaffiche yango comme ça totala susu raison ena mama élection ya tour ya 2023 moto akodeklare akozala te moto akodeklare akozala te mpo nyonso reserve na disposition ya motu nyonso. C'est comme ça que au lieu de zoter au Keno, qu'on soit la partie na bango, qu'on implanter yango, qu'on convainc la population, bazo l'exactant et ba critique stérile. Oh c'est la telle tombate, mais moi na mutazo kende na ye, au sala musala na ye, président le sala musala na ye, très bien, azo kende, aza plus président de la République. Qui n'a pas tout le monde à Kala. Vraiment maman na zo sincèrement Dieu me voit, il y a une différence. Différence c'est Zali. Bokeseni ezali na tango ya Kala. Na tango ya lelo bokeseni ezali makasi nani azona miso azomona te soki bazobela yango nakoke soki bazobela te bakolomaka mwana te. Je crois que na kolimbisa bango d'abord mpe na kosenga na bango ke bakende ko se faire soigner parce que moto aza na misu azomona non akoloba te bakritique ya marque wana mais chef de l'état aza na est balobaki trop akei mpe azotambola nzambe azobatela ye
nzambe azobatela ye epe population balingi biso population tolingi ye kaka yo kaka moto boye etika kaka bongo mais suka na suka okorejoindre biso po toza baennemi na yo te toza kaka baadversaire. Ok, merci Papa Mao. Tomoni lelo Billy Kambale waza secrétaire général ya INC pe le kaka zaki toujours ministre na kati ya Union Sacrée. Tomoni après ko kilongola peine ya mwana boka Vital Kamerhe ba ngoli seta aye ko convoquer réunion a convoquer discours basalaki et de ba ministre ya Union Sacrée ya INC ba ke de la kolongo lelo et puis aussi à compétence na même liboso ya bato même liboso ya public na ba réseaux sociaux le ndenge ba ko critiquer le ndenge peut-être ko sala kusala eza ko sepesa na ba est-ce que ba ba bongo. Bon, déclaration na décision ya Billy Kambale hein Billy Kambale oui Kambale oya UNC asali bon ngana moni yango ke eza biloko moko décision na ye eza pe réfléchir te a réfléchir malamu te soki a consulter ki batu te etami ake consulter batu so basalaki yango na sentiment ya bomutu parce que c'est notre frère parce que non décision na ye azwi déclaration na ye asali na décision bazwi eza politique mais na problème eza na terrain ya justice à cause de la déclaration politique te et comme une menace politique na justice ba revoir ba calcul na bango na elobeli na bango parce que décision eza ya justice eza ba politicien te ya politique te comment ndenge négocier la déclaration na menace politique na justice et aussi mbaté soki ayebaki bongo na ba déclaration na ye yankai ekanga ye moko etali ye moko pa soki ayebaki bongo Billy Kambale na yebeli Kambale azaki ministre ya jeunesse et je crois nouvelle citoyenneté Billy Kambale et boss le gouvernement président la bango Kambale azaki na prison non je crois sans doute azaki na prison mais Billy Kambale na groupe na bango basala ki déclaration te que le coup la moto na prison biso to ko soutenir na gouvernement biso to za soutenir INC te condition na biso abibana na bato ko na gouvernement alobaki yango te mama yeso yo yokaki rien non na yo ite Billy Kambale alobi que non comme président biso na prison biso na INC ke to ko te biso na gouvernement to ko te aloba yango te yimo azaki ministre intérêt na yemo ya bandinga oui alingi te nini ba musu ba na gouvernement ba musu ba na parlement oui oboyaki te mais siko ozolinga ke non bato nyonso bakota na réunion ya Union Sacrée te bato nyonso baza na gouvernement babima bato nyonso baza boye te eza bongo te e nazalaki na kati papa na bango na prison alobaka te abimaka te basalaki na réunion baponi ye nani aponaki ye ezala kuna na prison mpe batilaki maloba ye moko azodicte yango ti lelo aboyaki te mais yo mpona nini na gouvernement ya formation ya gouvernement bakoti bazwa ministère minini ya budget affaire foncière na mosusu wana mais ndenge nini baboyaki te kaka lelo Billy Kambale akozwa solution kana ye conclusion que non to participer sous te non problème ya justice wana ya président na bango Kamerhe euta kala eza te ye comme secrétaire général aya kopesa ba condition oyo immature aya kosala ba déclaration oyo ya terre C ya étage ya C ya irresponsabilité na devant la presse non décision ya justice tobenga yango jugement na yo non arrêt ya justice exact décision ya justice exact combattu par une déclaration politique menacé par une déclaration politique non pas confondre tes décisions politiques na déclaration politique ou bien na menace politique wana eza makambo ya justice ya justice totika na justice ya politique totika na politique mais soko osala déclaration menace politique déclaration politique menace politique na badécision ya justice c'est kozo comprendre te oza politicien ou bien oza nani ozomona sikoyo un politicien secrétaire général il y a un grand parti comme INC selon Bango akende osala déclaration na menace politique na badécision ya justice c'est kozo comprendre te maman te bazonga nanu bake consulter ba juriste ba consulter ba député ba consulter ministre tala ndenge sa déclaration balongola ba sentiment mais ndenge na moneliste menace na ye politique wana eza la direction ya justice te eza la direction ya bakonja mboka parce wana calcul nini azosala non baza sincère te nalobi su mama baza sincère te UNC baza sincère te
Comment au départ n'est la sur le maman? Dessus la justice, il y a caméra qui bandakala. Parce le gouvernement, caméra zalakite. Billy Gambari n'a pas refusé. Oh non, on a un compte ministre pour le président Abisso à la prison. Pour ma 4 20 ans, le Wagite. Oh non, comme ça, on a un compte à une sacrée. Alors, qui a un côté. Mais nous, même président dans la prison, justice a le même dossier. Pour ma quitter lié sur 7 ans. Mais, c'est une menace la politique. Est-ce que vous menacez politiquement la justice ou la institution de la République? Point d'interrogation. Il y a un moment que non, ils ont menace pour la justice, ils ont menace le chef de l'État. Tout le monde bongo. Ils ont menacé le chef de l'État. Oh, chef de l'État, ni de près ni de loin dans la décision, il y a justice. Il y a un pronom état de droit. Donc c'est que bango balingaki sur l'état après ça va ordre la justice que bimisa ye longola ye akite ye non ezala ka wapi makamwana bato ko de raisonner ngo kaka ba neti ba bili kambale na elobeli na elongi na etambo na nyonso zo monsa ke baza na bango sincère te baza gauche droite mais na ko sepela ke bakenda na modèle wana bakobima mpe na modele wana bakozali tomona bango na modele wana epe tokosila na bango na modele wana mais biso tolingi nde bango balingi na bango biso te mpona nini bazokanisaka biso nde tosali mabe ya papa na bango bazomona te tunaka papa te bambongo oyo ozona ebele oyo biso tokolia toomela tosala boye ozwa bango wapi na salaire nini biso baafricain bacongolais c'est très rare papa yebisa bana vérité mama ozobanga que ba camion na so na ngo na changer ba ndako yo ba biloko na so ba fete yo ba bumu na osala mbongo eza na salaire na nga na zwaka autant ali bisa pe bango te ba tula ye on bisa papa mayele mwana mayele bisa papa ke no papa ce qui bongo na ndengo zo be boye coopérer na justice ozomona siko ya siko ali bisa papa ke coopérer na justice pour ma kamsi ya l'état na problème na l'état congolais. On se voit à problème dans l'État congolais. Il fallait que papa, toi qui es dans mon cigaté, ma camarade Sangai, tout ça là, tout coopérer na justice. Coopération na justice, c'est une chance pour que la caméra soit abima. Pour la nini abima si le ronyoso, biso ba Congolais to senga yango. Mbongo na biso contribuer avec Congolais toujours luka. Ya Billy Kambale tenir ba kaeta. Pour dire comme ministre. À mon réalité ministre azui mbongo. Atika chance na ba député mososo bazala. OK. Atika chance na ministre ya INC bazala ba ministre. Mais aya ko tia trouble te pour que ba mososo bayi na bango. Baza ko tuna expérience makasi ya Kangudia. Oyebi yango te ministre Kangudia à l'époque là. Baza na expérience yete mutaoya ko. En tout cas bon, allez merci bango. Merci papa Mao to comme chité la biso muke. To va disa penza ko to mingi poto ko kapenda ba maire ba député ba ko lela ka ba biso ki ba kota ki nya sacré po ezaki po na intérêt ba la ka ki ba ba chi. Mais diffiko yo bazo so ilo ko mote ba bazo ba la mo pe lo ko mote mais nya sacré ko ba ki po na intérêt na bango nya sacré ko ba ki ezaki commission ba ba ko so ba ya nya sacré après na sima o représenter ba ko bon soki nazalaki bango nga nazalaki na esika na bango nalinga naloba ke wapi charte ya union sacré wapi statut ya union sacré wapi règlement intérieur ya union sacré wapi structure ya union sacré wapi bakonzi ya union sacré wapi signature ya union sacré oyo décision bazwaki wapi yango eza vision pona mboka union sacrée égale bolamu ya mboka union sacrée eza réponse pona bolamu ya mboka union sacrée eza réponse pona nkita ya Congo union sacrée eza réponse pona mibeko eza liboso union sacrée eza réponse pona état de droit eza te ke na contrepartie ke lokolo kota union sacrée tala ba avantage yango yo nga na yebi ya document moko te ba député so bake na sens wana je crois que biso peuple congolais to osala na chef de l'état a signé kaka décret loi to bandela comme ça montra monta ke bana ndako na ki honorable na ye biso chef de l'état a nommé ba député l'assemblée constituante makambo sila
bon ngana wayebisa lukaka bongo lobaka bongo ke contrepartie na ngai eza wapi biso mpe peuple tozolanda yo tokoloba ke chef de l'état signé décret loi a nommé assemblée constituante tobandela nyonso comme ça ya waya koréclame lisusu mais soki aza besoin ya vana député na ke azwa honneur azwa mpe mwa mbongo mpo azala chance ya kotika na député na bamandature ezoya avanda nie asala mosala mpo na peuple oyo batindaki ye mpo na peuple sinon tokosenga biso peuple tokosala marche kafu tokosenga chef de l'état azwa asigné décret loi tobandela ndenge musée akotaka asigné décret loi 003 tobandela nyonso constitution evandaka wapi na placard kuna tokosenga na président asigné yango constitution oyo ezopesa bango ki député o nini evanda comme ça totala bango bakoloba susu nini mais biso toluka intérêt ya bana Congo ya badéputé te badéputé baza mpona biso baya kozwa problème na biso bakeloba na parlement bavote baloi bacontrôle gouvernement bacontrôle bainstitution mosusu ça va mais koluka baintérêt moko te biso toza na inosa ke tozo bamillion babosani ke époque échanger toza na époque ya kala te toza na régime ya kala te toza na régime mosusu ya état de droit. Ok, merci Papa Mao. On a entendu la souka émission pour Kabwana Awa. Dans ce message fort, on a un moment où on va compter la mission de la diaspora. On a un poto, on a un syndicat télévision, on a un parti de baisse navigué. Parce qu'on a déjà entré. C'est un message. Bon, pour on a un poto de diaspora, nyonso, on a un IDPS, on a un président de la République. Message dans le bango que bolingo ya mboka eleka bolingo ya makambo nyonso. Lokola olingi IDPS olingi mpe faci senga na bandeko na yo kaka ndenge otindela mbongo mpona koede bango bakota na IDPS basoutenir mokonzi ya mboka po yo kuna ozomona petre makambo mosusu bango bazomona te na bolamu président azosala bapesa confiance na chef de l'état yo nde loba yango na baoyo baza na Congo na biso bakongolais nyonso place tozali nazoyebisa bango ke bakota na IDPS kokota na IDPS eza simple koloba te ke oyo baza deja ebele na kokoma ndenge nini te mayele na yo wana ozoloba makanisi na oyo oza nango kendeka na karase na bino tuna wapi bato ya IDPS basalaka réunion chaque dimanche na 15 heures l'unique parti oyo baserenisaka chaque dimanche na 15 heures na basiège na bango ya cellule kende koparticipe tuna kaka baoyebisa yo kota na IDPS s'enregistre là-bas okomona baréalité mpe okopesa biso raison ke vrai parti du peuple ezali IDPS mpona bakonzi ya mboka tosenga na bakonzi ya mboka batikala kaka na ngambo ya peuple epe basalela kaka peuple mpona bana mboka bapeuple topesa confiance na mokonzi ya mboka yango nalobi ke atandele président Félix Tshisekedi akozongisa biso confiance atandele azongisa biso confiance oyo topesa ye epuis déjà basine yango emonani tala mpasi oyo toza nango ya est bato balela bao baprésident ya kala nakotanga nkombo na ye te président Kabila ndeko na bango atikeli kokoma te bisika oyo président Félix akomi atikeli kokoma te mpona makambo liwa na bango kuna bandeko na bango babomaka bango bandeko na biso babomaka bango me bango bakenda te baza mpe baswahili no mais biso eza swahili eza langue nationale ya biso mais ndenge nini mutu na ya député na biso moswahili ya territoire na biso moswahili ndeko na biso monani oyo président na biso alobaka swahili na monoko mosusu mais ndenge nini biso tokufi pendant 18 ans ayaka te amonanaka te asala te eloko te ate effort te ye ko président ya république ndeko na biso ndeko na ye kuna eza kaka monoko ya mboka te ndeko aza moto oyo na pasi na yo azoya te place oza mpe azoyebisa yo ke naza mpo na yo epuis nakopesa yo kimia lelo oyo mpe ezoya petit a petit nakomisi nzambe mpe abato na chef de l'état yango wana alobi ke na nyonso azosala nzambe nde ayebi bolamu mpo moto mpe ayebaka bolamu ya moto te me nzambe kaka na bolamu ya ye na ndenge azosunga ye na ndenge azovanda na ye na ndenge azobatela ye bakongolais bapesa ye confiance mpe atandele confiance wana akozongisa biso yango tomoni yango na gratuité tomoni yango na état de droit baye touche bakomi kokanga bango kotuna bango mpe na l'état yango tomoni ke mpona yango kisaluma ebanda
kisalume banda be montukutina ve mama lo kikongo te montukutina ve lo bana montukutina ve oyebite tuka kikongo montukutina ve kisalume banda. Ok, merci. Voilà, on est aquí vraiment Papa Mao, on voit plutôt qui t'a passé une épaisse. Merci à Richard Bilonga Triple Code, fils de février depuis Paris. Merci à Shell UTT, Patrick Londres. Et merci aussi à nos boss, à Bukeli, là, mon pouvoir, enfin, qui sont. Merci à tout le monde, à Katia Voka, physiquement, spirituellement. La personne de la Bambo, il y a trop de besoin, la Bandako. Merci à Julien, à la caméra. Et merci à Mike Zola de la régie. Merci à l'abonné de la Tika Télévision. Non, open à s'abonner à la Tika Télévision. La seconde merci pour moi, pour s'abonner. Tout le monde a dit, semaine prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est Londres, et la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où il y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur penza basali kolula, posé à moi sur mobile à kotala et à l'embate. Posé sur kotamboli, masanga sima. Eh oui, yango ne va produire ce comme la carte Eden Store. Il va produire alimentaire. Où il y a Eden Store, yango de secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, nyon ce qu'on se pensa mobile na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.